Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ya lelo ya tongo ebandi misa ya lingala eleki misa ya français eleki misa ya latin eleki ya espagnol na bato ebele pamba te na misa ya lingala mwasi andunda receveur mama malewa vendeur vulgaire ya poulet ba commerçants les étudiants le chômeur tout ce genre ba policier ba cadre même bato ya gouvernement baza kokutana bosolo na politique lundi mardi mercredi jeudi vendredi à partir des 11h juste jusqu'à 12h juste 1 heure au total pour nous communiquer autour il y a ce grand programme bosolo na politique officiel. Vous nous suivez de partout à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo, dans différentes provinces. Bozana Bunia à travers la radio Mont Bleu, je vous salue. Bozana Ituri na Kalemi, Mbato Bozole Mbateko Benga Biso, na Djougou, Bozana Yeimbo, na Mboka ba Pikmen, na Mbandaka, Bozola na Biso na Kula, na Gemena na Lisala, na Bondo, Topesi Bino Mbote, Bozana Bumba. Tobosanité Bato, Bazana Congo Central à travers plusieurs télévisions et radios où Bazo retransmettre cette émission en rediffusion dans la soirée. Sarah Télévision, je cite, Radio Télé Boma et puis Radio Télé Zola, Namatadi, Boza et Beleto Pesibinombote. Ntingi Télévision, 22h pour la rediffusion. Kinactu, plusieurs rediffusions. Bobangate, Canal plus 346 également avec Easy Télévision à travers toute la République. Bozo l'adaptation na Bandundu, Boza na Lodja, na Lomela, Topesibinombote. Mais bato bazali banda ya mboka po boza ebele na Londres, na Italie, na Allemagne, na Toronto, na Montréal, na Dublin, na Neuchâtel, topesi binombote bato baza na Orléans, na Québec. Bobo Sanate, opération pesa sango $1 ou plus pour na salisa vision otozana ngo munene par rapport à ba concept otozana ngo ya ko sala ngo pour que koma malamu plus de 9 concepts otobombeli bino soki boche makoki. Boye ba eloko moko lelo ba journaliste baza na sérieux problème. Na mokili mobimba makambo ezali mais pas na biso ba camarades journalistes otozali problème munene tozana ngo ezali problème ya misolo. Ba journaliste ebele baza na maele na bango. Mais bazo koma na problème makasi pamba te mbongo ezalité. Ba politicien ebele, ba commerçant, ba homme d'affaires ebele, ba bebisi ba journaliste. Likolo ya mbongo. Tango journaliste aza en face na ya pesi $500, apesi journaliste $500 ebisi zwa papier duplicataire na biki. Abandi ko ebisi makambo akoloba. Journaliste aza na nyongo na ndako. Akamati afuti $100 atikali na 400. Ti azoloba na TV aza na 400 na poche. Soka linga bunga récupérer ka voyage ate aza na 400 il faut na bongisa. Donc a commis porte-parole ya mutu wana wa dicté bino il faut boye biso na indépendance ya musala. Voilà pourquoi il faut bopesa biso maboko bo bonde la pona biso koleka mingi bo soutenir ba demande toza ko sala pour que indépendance ezala to sala musala sans que toza la tenter que ce soit. Jusque là tozo bunda na ba moyen de bord mais soki bo salisi biso toko bongi salisu koleka o bino boza ko kana. Ce matin, plusieurs choses à vous dire, hein, des surprises par rapport aux informations. Bato bazako le bébélé, bato baibaki ke toko ya maman moko na tongwa wa bazaki na problème na avec Pascal Mukuna. Selon bato ndenge baibaki na tuna question ngo lobby. Jusque là 54 622 personnes va répondre par rapport il y a OK, tous on a besoin même 200 000 personnes. Ceux qui doivent atteindre 200 000 na opé Sabino résultat, ceux qui maman na relégato à relégaté. Pour aujourd'hui, maman on a relégaté. Mais toujours la vote ça là 52 326 personnes jusqu'à ce que tu atteindre 200 000. Yo voter dans noter c'est le moment où voter. Numéro ya radio 97.4. Besoin d'absolument na BZFM au commis pardon à 081 355 26 32, je pense que vous en avez madame. Kiosque et outil aussi avec Serge Kabongo, je prends le relais. Maintenant on commence Bosolo na politique officielle.
Nous recevons pour vous pour la toute première fois Maître Michel Okongo, avocat international, président du parti politique Unité des Valeurs UV en sigle, ancien représentant de l'UDPS en Suisse et Italie, ancien candidat président de la République dans ma ponomie il y a 2018. Mbote Nayo. Mbote Ndeko journaliste. Alors, je pense que la présentation est là comme ça au Bakisate, à part on a lobby. Ceux qui ont au Bakisa au Bakisa. Le lobby est essentiel. Et donc, au Bossane Kolobaki, Nazali serviteur du peuple. Très bien, merci beaucoup. C'est important. Alors, Bossolo la politique, ezali solo mona la musique, mais aux humoka no poussa nango pembeni. Ba impression na yo pour la musala Bossolo la politique. Merci Sango, na honneur au Pessinga, lelo na kokakosolo na ba Congolais à travers Bossolo na politique. Impression nga de Bossolo d'abord intitulé émission. Titre chapeau nango pesa. Bossolo na politique. Ilingi kokam na muke na parti nanga kombo nango unité de valeur. Ça veut dire rapprochement ezali Bossolo na politique. Na landa comme colonion surtout parce que tout ce qui est excellent nga nazangi sakangote. Donc c'est une occasion pour nanga ya ko féliciter nga na longo na ba conseiller nanga na libota nanga mobimba et puis na ba congolais nyonso bazasima nanga. Félicitations pour nous. Merci beaucoup. Alors principe moi dans la 4 émission comme ça les infractions, moi to mesanezate. Le journaliste n'a pas d'amis. Na retourno ba question nyonso au passer na zone à turbulence tout au long de cette émission. Mais koko misango infraction te. Donc atana na betio biloko wa kokendo funda na l'état te, le journaliste fait le travail. Alors confinement ya commune de la Gombe, oyebi que Covid-19 eza kotungisa mboka mobimba, mokili mobimba bat baza kobela maladie wana. Mboka na mboka bazo ba disposition na bango. Pana biso mokonzi ya mboka mikolo euti koleka apesaki mokano pamba te balingaki ba confiner Gombe. Équipe ya riposte balobi te sur le plan technique bango ba pesi maele Gombe. Tomoni gouverneur ya ville pe akitisi makambo bakangi Gombe. 5 semaines presque toujours kende. Confinement au gouverneur ya ville alobaki na monoko na ye o bazola ki yango papier confinement nécessaire. Mais bato bazo continuer ko vanda kaka na Gombe. Mituna na ngai eza boy. Na lingi o réfléchir na ngai. Ya liboso. Et raison ya ko continuer confinement wa ezali ou bien comme confinement de trop. Voilà liboso. Yami balé. Population ebele ba ko kanisake, ba kangi, ba population ya Gombe. Ba komi victime na politique ya gouverneur ya ville. C'est-à-dire gouverneur ya ville alingi atonga zando. Ayebi ke soki bafongoli Gombe, bato mosusu bakoya, bakotonda na zando kobimisa bato wane kokoma problème moi soulèvement pe kokozala. Lokola confirmer eza bato bazate ba profiter ko sala mosala wana, zando kozonga selon ba information tozwa ke kozonga ti na mois de janvier. Donc on suppose que Gombe koki pe ko risquer. Probable comme il continue à la confirmer dans le mois de janvier, bande va la confiner et puis va la victime pour rien. Qu'est-ce qui doit être exactement fait après ce moment de confinement? Malobézé panayo. Merci pour la mutuna nayo. Na ingina na sembo la boy. Soko moni nyoko kutana nyoka na nzela, il faut tala et pas nini mutu ezali et pas nini mukile ezali. Lelo biso tozali na oyo babengi COVID-19. Pandémie, les pandémie, coronavirus. Yamboto kotana otozo benga ba effet collatéraux, c'est-à-dire o nyoso zo landa manasima et sengeli ndeko journaliste toyiba euti wapi. Soko to répondre na question wana to kulandela o nyoso ezana sima mais tango tozo mituna mutuna wana tomoni ke motema mabe ezana kati wana bosolo ezalité. Pourquoi? Parce que na ba recherche on a sali na yebi que coronavirus ezali normalement une bombe to une arme oyo tozo benga arme bactériologique o bastali na ba laboratoire basala yango depuis 2000 ya liboso tant basala yango babanda ko sala yango depuis 2003 basala essayer ya liboso na Hanoi na Vietnam mais sous basali Tina nango ezalaki ba diminuer population mondiale de 20%. Ça veut dire qu'il faut pas 1 milliard à peu près 400 millions de personnes. Yango yokaki Sarkozy mokonzi ya France yakala. Alobaki mokileza na problème écologique te mais toza na problème ya démographie. Pona bango bato balaki mingi na mokili foko bomandam. Yami balé to ekotala. Tango eloko ne ekwei babengi yango pandémie mais pandémie wana eza naturel te eza eloko ba fabriquer artificiel ezali artificiel basali yango pona ko sala batu mabe banani basali yango non c'est ça musala tozo sala parce que ba français bazana kati ba chinois bazana kati
mais tozoluka bosolo ndenge mission na yo eza kosenga biso mais wana na tie liboko na pembeni parce que non tosisi musala wana te mais eyebani polele ke c'est un complot international pour na baboma batu mais aussi baboma ba africain mais là to comme na deuxième point sikoyo malade ezali mais sika wana nde nazali kopesa bakonzi ya mboka longonya na ba disposition oyo bango bazwi mais tozosala copier-coller lelo balobi confinement biso nyonso tolandi confinement tozoyeba ntina na yango te mais ntango bakonzi baza kozwa mibeko tozozongaka na bosolo ezala mpe barespecte mibeko baza kozwa bokamati ntango moko boye bolobi tokosala boyi bobimisi mikanda esengeli mokonzi lokola mokonzi ya oya engomba ya Kinshasa ntango ye azwi décision ya kotia ville ya Kinshasa na quarantaine esengelaki a respecter mibeko na maloba na ye soko lekisi yango en droit ekomi obabengaka prise en otage. Or nous sommes dans un état de droit tokukamata une commune mobimba lokola ya Gombe qui est le centre des affaires tokamata en otage d'où ba spéculation e bandi kosalema opesi information certainement yo za mopanzi sango yo fondé yango te ezana batu baye koyebisa oke tala na zando on akendaki na zando longonya ekokutana na AG ya zando longonya ndeko Giwanjo azolanda biso ndenge toza ba image za TV za radio te longonya kutani na ye na kutani pena ndeko moko aza maître John conseiller ya mission ya chargé de mission pardon ya ndeko Gentini Ngobila gouverneur ya ville ba pesinga imakanisi balobi ke ndeko Gentini aza koluka abungisa zando mais zando kozonga sikoyo te ekoki pe ko umela tango monsieur kokoma tina mois de janvier mais ben information ndambo tozaki nango na kati o biso tozana nango eza que ça reste à vérifier mais information ezali zando wana eza na contrat moko ezalaka déjà tango ndeko Gentini alaka te ndeko Kimbuta motaki na contrat libanais moko komona ya sand asala contrat moko na gouverneur ya ville gouvernorat en fait lokola institution akamataki 10 millions de dollars à futa pour exploiter zando pendant 20 ans moto wana ese asaleli 14 ans etikali à peu près 5 ans na ndambo mais pendant qu'ils ont continué kosala ndeko gouverneur Gentili tango ye amoni ke contrat wana ba négocier kango malamu te moto wana aza koyiba gouvernement selon ba information tozui sikawa toko yoka ke il paraît-il que ndeko Gentili akamati contrat moko na ba nigérien akamati 10 millions bakopesa epote bango batunga centre commercial na kati ya contrat wana et c'est assumé solo 1 million selon ba information ça reste à vérifier mais 9 millions ba pesi na noté wana likitande ya boy alors tozalaki na ba image bako tumba biloko ya bato bako bengana pe bato na zando bango ba expliquer ki yango ba image ezali bato pe balobaki de la ngena compléter l'information nazako kebisa bakambi ekolo na niveau nyonso chef de quartier bourgmestre sokonani gouverneur faites très attention parce que na kati ya démocratie na mokili nzamba sala mutu moko te azana monopole ya peuple omoni biloko na tomona ki na deuxième république Mobutu abanda koloba complicité Mobutu peuple c'est-à-dire kamati peuple a tient na poche tout ce qu'il dit il faut peuple aloba amen ça ne doit plus se passer comme ça yo ozali administrateur ya ville ya Kinshasa soko ozana makanisi limbola yango na peuple yebisa ke na nina sala boye parce que okotonga mboka yo moko te vous devez associer le peuple lorsque vous associez le peuple ndebo sala o na lobi sikoyo mais eloko nga na zoloba na lobi boye soki yo kamati makambo sali na lolenge na yo obandi kokumba ville ya Kinshasa lokola ndako na yo ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes parce que bah mécontentement et puis toro comme même un soulèvement et ça il faut éviter parce que nous sommes déjà fragilisés sur le plan démocratique sur le plan économique alors pour moi c'est une occasion qu'on yebisa na ndeko gouverneur afungola obabenga ka porte ouverte ba congolais ba kotala zando na bango ezali ndenge ni eza zando ya ba congolais à ça la journée porte ouverte c'est une seule journée baya kotala mosala ya sali soko conseil ko pesa ye ezali ba pesa ye comme ça tout longo la spéculation et puis il doit s'expliquer devant la nation parce que tout ça na kati ya vérité la vérité affranchie nazo yoka mingi
lelo bato balingi vérité te soko za la vérité et memeli yo ngambo. Je le dis bien, toza na époque mosusu siko. Nous sommes toza na 3e millénaire, tozali na 21e siècle. Ça veut dire que les choses doivent changer. Toza na besoin de vérité na bosolo et dans la politique et dans l'administration. Très bien, merci beaucoup. Alors on évolue, hein. Toza la information, on va continuer à vérifier parce que ce qui est information que ça fausse je vous y encourage. Voilà, nous sommes en train de faire vraiment des enquêtes parce que toyamba qui quelques personnes, il y a Batwa Wenze à Kalembelembe. Pour na bango, ba ki ko yebisa bango baza surpris ba yebisi bango ke faut ba longwa place wana ba luka place mususu ba lukela bango place mususu. Ba information zo bima c'est comme si makambo ya zando ya monene. Hypothèse o ya makambo ya bateki ba pesi contrat na ba Nigeria ya 10 millions. Ezo bima lokola ya solo mais tango monsieur ko zala pe ya lokuta sikoyo bato bakozala na zando lokola bango bakoteka te sengeli bacha bango wapi ba mama oyo bazana niveau ya kalembele balobi te bato wana so balongoli bango baulu bakotisa bango na bazando oyo ya mike alors biso tokokende wapi ekomi kobota moi problème mais nazo la delika bango na motema mobimba tokopesa mpole na koluka pe gouverneur ya ville soki andimi invitation na biso akoya na bosolo na politique to tourner mituna ekozala malamu a expliquer bato baye batango moso akoza la raison soki ezala bien fondé ya likambo eza positif bato bako accompagner mais soki eza mal communiquer ko créer pe ba suspicion soulèvement également ndengo lobi wana toza la zando ndengo mo nazo kende wana kenda pena na rencontre bato na zando osali mosala kitoko sango ye wana wala bato batumbi biloko na bango ça c'est très bien osali mosala kitoko donc yango wana nde eloko tozozela na bino yango wana bopesa biso maboko parce que presse et ça pouvoir, 4e pouvoir des alibino. Très bien. Alors on va revenir tout à l'heure. Désengorgement, il y a prison centrale, il y a ma prison, il y a la maladie à Covid-19. Une nouvelle est tombée, c'est comme si Vital Kamerhe, les 11 à comparer traité. Ça reste à vérifier. Les 11, c'est comme si à comparer traité. Ce qui Vital a comparé traité, par rapport à l'hypothèse on a évoqué, ma Covid-19, Balingi, babimisa bato ebele pona ko boya bato wana bazala contaminé na maladie ya Covid-19. Vital Kamerhe peut se retrouver na kati ya liste wana pour que ya sambate abima pe boye ba ke liberté provisoire mi balé ba boyelie. Mais ce qui akobima na makambo Covid-19 na lingina yeba critère nini oyo bazozo la bato bakombo na bango kota na liste ya Covid-19. Wana mutuna monene na lingito sola. Mais avant cela, on va rentrer de l'autre côté de la régie. To sensibiliser bato pour la Covid-19 pendant 2-3 minutes. To zonga pour te toko talikambo désengorgement pour Vital Kamerhe les 11 les a prévu à loba. Liboso ya bazuzi bato ba ko réclamer à la télévision mingi ba militaire ya INC et côté musu bato bazolinga yango te sengele za la wi. Mais toyoki ke balingi ba bimisa bato pour la maladie ya Covid-19 et que Kamerhe peut serrer dans cette liste là. Ce qui azana kati c'est que les 11 a kosambate. Likambo wana komika kende nanu kopema akoya kosamba sima tango mosusu na ebité qui peut nous donner la lumière yoza avocat international pour répondre par rapport à en image Mike Alambay une petite sensibilisation toza kozonga pona kokoba boso na politique officielle à tout à l'heure. Mettons-nous ensemble, Tobareyezela, Kuluno ya coronavirus. Mike Alambay. Na eto sola muke likolo bokono o ekaboli mokili lelo ezo ravager mabota babengi na komba coronavirus. Tina mo ya lelo kisi to traitement moko approprié na yango ezwami na nte. Ndebo esengeli toto sa ba instruction nyonso ba minga nga baza kopesa na biso. Eloko ya liboso to sokola maboko tango nyonso na savon ebele. To éviter ba contact na ba milieu public. Olingo solo na moto solo na distance ya pas moins de 2 mètres. Soko za lelo ko sala te. Fandananda. O virus ye moko asana makolo ya kotambola te. Mais biso ndi batu tozo tambusa. Elo comme susu. Somba gel na désinfectant. Tambola na yango na poche na yo na sac na yo. Tango nyonso fongola yango sopa na maboko désinfecter maboko na yo. Bandeko oyo batekaka. Ba vendeur na ba vendeuse. Osimba kambongo sala kana banque ton établissement songolo. L'atagan et ko batela yo na bokono oyo. Elo mususu ya motu ya. To sale la ba masque. Ezaka pona baza contaminé te. Même yo oyo za na bokono te. Lata yango malam. Tant que na milieu public et même tant ozo lata yango, veillez que ozi pa ba voie na yo respiratoire. O tiango ezipi munoko pe ezipi zolo pour ajuster na matoni. To éviter battroupement, bipa ibatu ba zwami ebele. To salibe ko ya l'état. Ba pasteur, to ibisa na bana na zambe na ba église, ba fanda na banda. C'est juste pour un moment. C'est juste pour un temps. Bikou qui a l'église, il y a solo et kangami. Kasilito inazambete. C'est là même que je comprends le sens. Il y a Matthieu chapitre 6.
Nous avons un Dieu qui voit et entend dans les secrets. Il nous le rendra. Dieu vous bénisse. De leur visite, c'est dans la commune d'Edjili où elle a fait des dons de filles d'eau pour les lavages de mains, des kits complets de lavage de mains, des gels, désinfectants, des savons liquides dans les arrêts de bus, marchés, à l'hôpital. C'est chez les motocyclistes de quartier 1 et Kimbuta. Elle les a également sensibilisés sur les mesures hygiéniques à observer pendant cette période. Ensuite, elle s'est rendue dans la commune voisine de Massina, plus précisément au marché Kulumba et chez les sportifs du quartier Mapela avec 1750 masques, des gels désinfectants, des savons liquides ainsi que des kits de lavage de mains pour les sensibiliser sur les gestes barrières à observer édictés par les autorités sanitaires pour mettre un terme à cette maladie. Et quelques bénéficiaires n'ont pas caché d'exprimer leur satisfaction à l'endroit de l'élu du peuple. Signalons que la commune de Kimbatseke sera la prochaine étape de leur sensibilisation contre la maladie à coronavirus dans cette partie de leur circonscription électorale. Merci beaucoup. Vous avez suivi aussi l'élément, il y a maman honorable député national Azali Molongani Andeko Junior ne Malemba moko ya bakambi assemblée provinciale oyo na koloba pe likambo na bango kala mingi te. Il y a pas de problème. TVza radio te Israël Motombo Tata Malongi chef de poste officier de permanence soutenez bosolo na politique. Tia libenga, tia $1 na yozana intérieur ya mboka, tia libenga $1, $2, $10, tia yango. Tozolu ke la binope RTL Mani, ça là quelque chose. Radio Télé ML, azozo ape relais na Lubumbashi, radio ya Batonye Muyambo. Merci na ye pour la confiance pour participer bosolo na politique et sika nyonso eza koleka malamu. Tango mosusu semaine prochaine antenne A à kozwape bosolo na politique comme badil eza ko salama. Il y a pas de problème. Bosolo eza programme ya Batonye so RTNC ndozo yokaso niti sikoyo. Koma mokanda ba pesa pe bosolo o lekisaka etombola lokumo population azala informée nazo la lettre RTNC. Beaucoup de sa lettre na répondre to pesa bino bosolo. Il n'y a pas de problème. Alors, désengagement et à prison. Naouta Gotuna Motuna Mokwawa, Vital Kamere. Ce qui est vrai, Kovi est à Kobouma. Na prison, Ndolo, Bapesa qui bila plus de 99 personnes baza déjà atteint à Likamboana. Donc, et qu'on insécurisé Bato Bali. Ba prison, la biso yebi que Tolekisi Batondelo. Okokuta plus de 9000 personnes à la prison et kokalite na eloko sengela ke ya Nebandeli. Likanisia malamu ya kobimisa ba prisonnier o baka eza ba fe bene bako bimisa bango. Mais to kamwe ke Vital Kamere pe akoki kozala kati ya liste wana. To komituna est-ce que zali préparation moko politique était ba justifier pour ba bimisa Kamere d'autant plus que dossier judiciaire wana ba sengeli yango officiellement ba boyaki ko pesa liberté provisoire. Pourquoi avoir refusé la liberté provisoire et tourner dans une autre forme? Pour la kolobake bato bako bima Vital Kamere pe akoki ko bima. Lecture na yo par rapport à Kambo. Merci ndeko journaliste. Ngala nga toujours ko bandela likamone bandeli parce que esengeli congolais toye ko la kozala na confiance na justice na biso. Ndenge tozana confiance na ba médecin, to ba mécanicien pour na boba na véhicule, so côté ka véhicule non pas mécanicien. Mais au plus une occasion qu'on a na chef de l'État. Que justice c'est encore où il y a une particularité nango. Justice n'a biso pour ça bien. Faut pas payer ba moyen. Ba bandana nu na ba oyo bazo sala lelo. Ba bazana ba dossier minene. Il leur faut un encadrement spécifique. Pour na base à l'abri, il y a ba menace à l'abri, il y a ba état de besoin makame belé. C'est très important sur le plan professionnel, sur le plan social. Il faut un encadrement, il faut seulement impérativement, je le dis bien, parce que Naza Moutamoussalavana. Deuxième point, la procédure, n'engage salemaka, lorsque Bapesi magistrat Azokumba dossier, il est le patron. Parce que Yemutu a construit le dossier, a commis na suka, a sali rapport na ye, et qui n'a dit colon. Mais quand il y a des Kamere, na zongeli na lobaki. Toza na deuxième étape.
étape ya liboso ezalaki étape oyo tango juge a convoqué ye atali abani koyoka ye a comparé na makambo balobaki liboso alobi non pour des raisons évidentes akoloba non nazo banga ndeko Kamere à se soustraire na justice. Ça peut être une des hypothèses. Ou bien alingela la pongine tranquille aibake natie na maboka ba autorité pénitentiaire pour na la pongi bien tant on a besoin na kusoyer. Alors c'est ce qui a valu na ndeko Kamere o babengaka une mise en détention provisoire. Alors la première étape, abanda ko bénéficier na oba bengi présomption ya innocence. Parce que na kati ya confrontation, il fallait ba kokisa biloko wana. Comme la deuxième étape, tant étape wana sili, toujours ka azali siko inculpé. Inculpé ça veut dire juge atali ba donner à zanango. Alobi ba donner na zango na ndenge na yoki mutu. Il y a de fortes probabilités à Zalayi. Donc, à partir de Wana, a commis présumé coupable. Je le dis entre guillemets, parce que coup de théâtre peut causer là, ou bien Moussa et Salem ne Moussou ba quitté. Mais à partir de Wana, a commis présumé coupable. Donc, Kanaye bako traité en avec légèreté. Na niveau Wana, a koki ko bénéficier na grâce présidentielle. Bien que Talaka président est moko. Alors, au niveau de Zoloba, tu as un problème de santé. La santé n'a pas de prix. Imaginez-vous un incendie dans la prison. Il y a prison. Il faut bimisa moutonyon surtout. Alors, appréciation, personne ne peut le faire. C'est justice, n'a pas de santé, ne pas apprécier. Donc, c'est difficile. Tu fais la page. Très bien. Maintenant, et là qu'on a l'ingénieur symbole, na kati ba problème tozana yango. J'avais écrit, na sala communiqué pour na ko kebisa ba politicien na biso, ba administratif na biso, ba administrateur tout ce monde là. Na lobi mututé a profité na période de coronavirus pour na to sala glissement. Ndenge za la couvre-feu pour na mutunyo surtout, mais ba tumusu bazali banda, bazo sala makamususu. Qu'on ne profite pas de cela. Maintenant total là, qu'est-ce qui va se passer? Le coup les cas de santé. Est-ce qu'il faut sacrifier des Kamere ou alors il faut prendre des dispositions au salake ba memaiti na suka procès na yé parce que c'est ça le problème. Le problème n'est pas de dire que botika ka akuna coronavirus ou pas azala akuna azala infecté, non c'est pas ça. Parce que prison ba relega ka mutu prison zale ici ka batinda ka mutu pona ko rédiquer. Mais na ndenge na lobi na yo ba nani ba militaire à UNC et puis franche la population d'Ambo par au senga que procès wana soki caméra ko samba et sengeli à la télévisée mais à un certain moment toujours il y a information que baboye à la télévisée mais et cause en huis clos na niveau ya prison c'est-à-dire batonos ba rezo accès à kota la tête tant mosusu ba reportage au salam ngai lokola na yoka ki batomoso ba mona que vital caméra ko bimisa ba vérité est-ce que d'une part les attaques ba politique ba bangi soka fongoli monoko na ye batomoso to mona ba santu ba kombo na bango pe ko iko talama et ko kotsa désordre na mitu ya bato na o wana baluki lolenge mosusu ya malamu ya politique pote ba bongisa likambo wana toka matampunda totie libusia tout comme ta charrette tu pousse tout y liboso mpunda te et kendete to comme dans des punda tout y liboso pour abenda charrette na yiko loba boy makamba justice to ko spéculer te tango balobi débat public ça veut dire quoi? Débat public ezali na salle audience il faut pas fungula salle audience ezala huis clos batu bakota débat public il ko ba forcément te que il faut boya na télévision mais aussi juge ce qu'on a décidé parce qu'il a décidé à l'obibon to lingipe to associé peuple bon ba ko zala bate parce que quel que soit bonne ni en salle batunyo so bakota kate maintenant ce que je voulais préciser les lots en période de confinement baza autoriser ces 20 personnes na katia salle dans un débat public ça veut dire aux magistrats à siège, aux la misato, aux huissiers, je ne sais pas encore qui. Donc vous avez à peu près 5 personnes côté wana. Maintenant vous avez des avocats, il y a tout le avocat. Donc si vous avez déjà 6-7 avocats, au salaire calcul, maintenant il faut aussi famille, na quelques représentants. Donc vous serez au-delà
il y a 20. Là aussi, bato ba ko interpréter pour nakolobake non les achats publics étaient. Mais là c'est le peuple qui demande. Le peuple a senga que ezala télévisé. Alors en ce moment-là, et comme il y a appréciation. Très bien. Alors on va évoluer. C'est quoi serrer ceinture parce que Bosolo Siko est bandit, il y a biso mi balé pour te ça va vérité. Na rosenga yo la congélateur, tes ala réchaud, faut payer là pour batoba monayo. Je voudrais préciser l'opinion par rapport à un document où ekomela kinga lobby et comme lipe bande ko mususu. Donc ndenge tozali awa na zako yebisa bino ke lobby Israël mutombo sango mokonzi ngai na ndeko Edmo Izuba na ndeko Yves Buya biso misato ba journaliste lobby toko kende liboso ya Zuzi ba bengi biso lobby na parquet ya Gombe. Je pense que na kotangela bino lo kwango en 1 minute ezali mandat ya comparution batikelinga yango lobby kaka pona dossier ya makambo ya assemblée provinciale oyo bafundaki biso mikolo euta ikoleka bakomi article 15 du code de procédure pénale sous l'officier du ministère public près de l'affaire près de la cour d'appel de la Gombe, mandatant au sein Israël Mutombo, immeuble Chabani Record sur l'avenue Willery, tout ça machin, la commune de la Gombe, de comparaître devant nous à notre cabinet du procureur général de la Gombe le 7, donc demain jeudi 5 2020 à partir de 11h pour y être attendu sur des infractions lui imputées et lui faisant savoir que faute de ce que lui il sera contraint conformément à la loi, à l'effet de quoi nous avons signé le présent mandat. Alors Ezali cabinet à 1664 bar PGO 23 Papa Koi. Donc Tokenda lobby bozala kimia naza kondima indépendance ya justice na kondima crédibilité ya ba sambisi donc ba journaliste ba kozala lobby bosolo ya lobby ekozala menga na représenter yango te lokola ba bengisi biso na 11h na ko célébrer misate mon assistant Trésor Kalafai a kozala wana précieux Muyoko sera là toute la grande équipe Roublin Bamba ba kozala musala ba ordi bango nyonso bo continuer kolanda bosolo na politique nazo likete na kokende na kozonga nanga la fuite n'est pas à craindre donc to kozonga vendredi na représenter bosolo bo spéculer te bo attaquer batute gardez votre silence na koloba il y aura le moment na koloba. Je continue à croire dans l'état de droit, je continue également à croire dans l'indépendance naza kobanga te moral ezali au zénith lokola mo Kristo na kosonga pe ba prière na bino nzamba sunga ndenge kolo matisi musala oyo batak pe mati mais toza koyemba la victoire est dans le sang, alléluia, dans le sang de Jésus-Christ mon sauveur, la victoire est dans le sang, alléluia, à Jésus la gloire, à lui l'honneur. Merci beaucoup. Alors on va changer ça, pas trop de commentaires. Yves Buya, Edmond Izuba, toute la corporation aux journalistes yebisan de quoi yebite biso nyonso tokokuta na kuna bobando zalaka na distance à 1 mètre mais kozotala ndenge sango Edmond Izuba na ndeko Yves Buya windeko te outi kotangela ngelo kwa na nakobaka liso si po biso ya biso bombela hotel ya biso zala ifo kotanga na obombela hotel donc on a mis va peut-être okotanga ngape biloko mususu ya makamusu ya solo funa mona natangi ona na mokuse alors en tant que professionnel moi biloko mibale misato zo kendete nazo loba na bandeko na biso bazo sala musala to bebisa musala oyo te musala oyo nazo loba ezali ndenge mona ba médecin OK ozana passe comme pas médecin longola bilamba na tala bibo na yo ozo longola en toute confiance voilà justice peut être mutazo yepa na yazo sala en toute confiance donc to sala ka très attention na ibandeli ba biloko mike ezala te parce que soko ebandi ya mike ne bandeli nazo mona wa di olala kawa te na la kaote ozana adresse te awa adresse ngate na zana place ngana vandaka très bien mais pourquoi batindeli yo awa batindeli yo awa te ko sanko ko beta bango te limbisa tika bazuzi ata basali mbe bato basali te nazali mécanicien nazali mutu asaka musane na bango nazo lakisa ke to saka musala bien bolimbisa ngana lobi yango devant public. Mais c'est très important parce que dans le niveau, il faut avocat maison. Très
Très bien. Vous voyez? Mais dans la émission, tu as la très bien. Très bien. Narobenga collège, merci beaucoup. Collège à Bavoka Nyonso Bayagi Prodeo. Je signale ici que Maître Raphaël Kibuka va m'accompagner demain, mon avocat. Maître Tony Mwaba, monsieur 617, honorable député, m'a intervenir non pas en tant que député. Bangonos va intervenir local à Bavoka. Maître Délice Sanga également, à Royate le rôle à député, à Royate le rôle avocat, Baza et Belé. Maître Steve qui voit au total 38 députés, 38 avocats s'inscrivent pour accompagner sans prix, sans argent. Merci pour la bango. Alors, merci également Nayo pour Gozalawana. Alors, on va évoluer. Christian Bossembe également sera là, mon ami personnel. Alors, on récupère. Attends, au côté de la Makamboyo, mais il y a des obixons émission. Non. Donc, tout le Babakambo émission, au candidat à Golimbisa. Yo, Zalaga candidat à 2018. Candidature, non, en 2018, bato va traiter en Gozaki candidature, il y a l'Okuta. Oyaka wana bato c'est là bato ba okanisa que ça ba candidature oyo régime passé ba kotisaka pour ba dribbler public vrai ou faux na ebité bato ba battre campagne yo bato ba ebi yote na likambo wana obatra ki campagne te na ba député moso na otanga lo Raphaël Kibuka bato ni moi bato moso na ko kotanga ba battre campagne ko leka yo tina nini yo yaka ko kotisa candidature ezaka liseki to zaka na likanisa ya kolonga wana ya motuna na pense to wana Soko Zalaka président de la République, Outali O Félix Tshisekedi Dazo Salalelo, une année après, par rapport à Bilan Naye, Soko Zalaka président de la République, Olgago Salaka Lokola Ye, Akiti Nase, to Aleki on a Mosala Oyo Lingaiko Sal, mais tout n'a mis balé en moi. Omoni, ndeko journaliste, émission Nango, Oyo Nazalelo Awa. Babi yongo bosolo na politique, Soko Zana comme Mususu, Oyo Ezo Kitisa Batu Nangana Yate. Politique, il faut ça on a bosolo. Motuna na yo wana ezotindanga na kende musika pona peuple ayeba naza nani pourquoi nazonga kisima na mboka na biso esenge to yebake eloko zo boma ba politicien parce que ba yebaka attente ya peuple te eza lokola yo matina fula ofuti tike na yo outi par exemple na pont Matete pour même on a ville mais fula on bokomi na 7e ari ekufi chauffeur à l'obité na ozongi sambongo te na sina kese à comprendre attente na yote alors na kati ya politique et bani le loté limbisanga na zozonga ma musika pour na pesa mutu na parce que na yebike ba congolais bazolanda toute une indépendance Kasavubu na Lumumba babosanaki ke peuple congolais bandoluka indépendance pona to tonga mboka na biso ya sika dès que indépendance ezwami bitumbe bandi alors batante ya peuple salema que juste to continue na rébellion to continue na trouble c'est ce qui a fait que na 65 vers les années 64 65 peuple amonaki ke bitumbe comme mingi a comme na besoin ya kimia la paix il faut azwa muto ya kopesa kimia Mobutu abimi apesi pe kimia yango banda ko mona Mobutu azotelema lobi j'ai pacifié le pays parce qu'il avait compris ce que le peuple basengaki et c'était ça sa mission nasima bandi ko tonga muke simbite 32 ans après a détruire union surtout muze tango aye alobi na kopesa bino oyo Mobutu apesaki bino te et le peuple a applaudi alors yepe aye ameki malheureusement ba ko bomaye to ko joie de ko Joseph Kabila il n'avait pas compris ça aussi malheureusement nde omoni na 2018 peuple abanda koluka ndengo yokaki kondo était Tshisekedi abanda koluba le peuple d'abord nani akotala libumu na ye nani akotala kelasi na santé na ye peuple abanda de la mutuana c'est pourquoi élection ezalaki élection otobengi vote sanction yango yo mona kozaki capable non je me suis préparé banda très longtemps je me suis préparé naki na kata bakete wana zo mangana litani c'est-à-dire yo omonaki ke moto peuple azoluka omonaki ke zali yo mais je me suis préparé et la monaki ke na ndenge na bongisi musana ngai na ko sala peuple alingi et bongo zonga kisima pona ni non na zonga kisima parce que makambo ze belo zalaki ya batiela biso machine à voter déjà c'était compliqué toyoka ki ba discours rebelle na makambo nyo solokani mais wana etikalisima na sala ki communiquer na expliquer maintenant toyiko koma na place ndeko Tshisekedi azali ndeko Tshisekedi mokambi ya mboka Congo nalobaki yango dès le départ oya ponami na machine à voter oyo boyaki
oui, que ce soit machine à voter ou pas, nous avons une option à y Toyoka qui batu musu bazoloba machine ou pas machine, tokende. Alors, il y a une logique wana. Les lois za mokonzi mboka ya batu nyonso tout. Alors je dis bien azali ko jouir no babengi l'égalité constitutionnelle, c'est-à-dire que o yazalaki wana akamati bilembo nyonso ya pouvoir à la tissier. Là, il n'y a plus de discussion. C'est lui le chef de l'État. Bisogno se faut se ranger si manaye. Nakoki kozonga si mate pona loba non ngapena ki président ko sabo. Non. Soko nazana makanisi ya kotonga Congo, je préfère na lobango polele soko komeli akozwa yango. Mais il est libre parce que c'est lui le garant de la nation. Donc dossier wana esetikalisima. Tokomi kotala, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Congo parce que mokonzi azali wana pour 5 ans. Voilà ce que je peux dire à la population baïba. Que na trahissa ki bangote, mais na linga kite kokota na eloko ezali clarté. Voilà la situation. Très bien. Alors, on va revenir pour commencer. Parce qu'il faut aussi Sabila, il y a Félix Tshisekedi, et puis on va entamer gestion à pays pour terminer. On va d'abord souffler en image. Sénateur Luando était aussi quelque part. La population pour cette période a besoin de soutien, makasi. Incidemment, je pense à na babilo ka barrière. Et ça, la batumso balingo to sa barrière. Moutazo le kabwa komi pomba même batelemisia kondimate. Mais bache ba barrière wana pona bino. Et sengeli bolanda yango. Sengeli boyo kamaka. C'est très important, mais on ne comprend pas. Ba barrière bozoto sate, ba mesure ba pesi bozo pesate. Soko ke basika mususu kokuta bato bazotenga na bango bière. Mais balongoli ndeka ba mesa. Bon na 4 5 6 personnes na milangi. Mama moko benga na tongo azo témoigner, mais ngai moko pe na moni yango. Place moko na Willery ezali awa. Bato moko bazali awa, bango baza ben touchable, baza na milangi na bango, bango baza komela na bango, mutako tuna bango. Place musu ba tiena policier. Policier batindi oyo batela la population. On veut na mibeko ya l'état te. Bato moko ba pesi omo mbongo komi ko kengela bango. Yango na tuna na mboko policier ayebi mosala na yeto ayebite. Olandaka makambo alobaka na parade to yo kaka te. Nazo yebate policier. Na tuna ki général Kanyama formation ni policier azozwa. Po nazo bitu na yer moko civil muso azo réfléchir koleka ba policier mususu. Ok bino boza censé à réfléchir koleka civil. Boza la ba modèle. Moi je me pose beaucoup de questions. Libanais moko awa tala ba expatrié à touti barrière. Là tsaka photo wana. Là tsaka photo. Libanais wana ya touti barrière ye wana. Donc yeba tout na été. Atamboli mbangu baye bakangiye, heureusement que la police était là, ye wana. Donc azaka wana nga benga général, tout ça moi ami général, moi problème moi appelé général parler. Bango wana. Bango wana ndenge bazali. On va suivre Glu Wando, on va suivre l'image et puis on se retrouve tout juste après pour la continuité de la politique officielle. À tout à l'heure. Chers membres de la Fondation Widal, notre fondation a la joie et la gratitude de fêter son premier anniversaire. Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier et congratuler nos membres, nos partenaires, notre personnel, ainsi que toutes les personnes de bonne foi qui ont contribué à la réalisation des actions posées jusqu'à ce jour. Merci. Matondo, Aksanti, toi Sakidjila, pour l'excellent travail que vous accomplissez tous au quotidien en son sein. En effet, c'est par votre engagement, votre assiduité, votre amour du prochain, votre conscience professionnelle que vous donnez vie à cette fondation et vous lui permettez ainsi de perdurer. J'espère que cet esprit qui vous anime, cette saine émulation qui est la vôtre, saura résister à tout vent. Le grand public, dès le départ, a fait montre et preuve de soutien à travers des actions qui ont touché divers secteurs et villes à travers la République. Plus de 100 000 personnes ont été touchées et impactées à travers les activités de la Fondation Widal dans la Chouapa, à Mbandaka, à Kinshasa et dans les Kasaï. Notre objectif est également celui d'être présent dans toutes les provinces de la République afin d'être aux côtés de tous nos frères et sœurs congolais dans le besoin. Nous avons effectué des actions dans les secteurs et domaines de la santé, du sport, de la jeunesse, des infrastructures, dans la sensibilisation aux droits des femmes, dans l'alimentation infantile,
l'éducation, la vie sociale, le civisme, l'entrepreneuriat, les transports ainsi que dans l'agriculture. Certains projets ont abouti, d'autres conclus. Certains en cours et d'autres vont être revus et perfectionnés afin d'atteindre des objectifs de manière équitable pour tous les membres. Notre engagement est celui de la contribution à la reconstruction de notre cher et grand pays, ensemble avec ses dignes filles et fils. Nous nous sommes donc engagés à œuvrer pour l'épanouissement et la responsabilisation de nos frères et sœurs. Nous venons de commencer et la route est certainement longue. Nous en sommes conscients. Nous avons déjà rencontré quelques difficultés et nous sommes conscients que nous allons en rencontrer encore davantage. Cela ne nous décourage pas et ne nous découragera jamais. Au contraire, nous sommes déterminés et optimistes que sur ce chemin, vous serez encore plus nombreux à nous rejoindre et à partager le même valeur, la même vision, le même amour et la même motivation. N'hésitez pas à contribuer afin de faire avancer les idéaux de la Fondation WIDAL. Notre devise, tous ensemble, pour l'épanouissement de tous, devra être une réalité dans notre cher et beau pays. Car, dit-on, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À cet effet, une campagne d'appel de fonds est et sera très bientôt lancée pour lever encore davantage de fonds nécessaires ainsi que de biens. Merci beaucoup. 97.4 Buzz FM à la radio. Boza Rolanda Bisso partout à travers le monde. Merci Nabino pour la fidélité. Nandenge bozo continuer comme aboso la politique. Naza ko rappeler pesa maboko na sango mokonzi po ko ba concept wazana ngona mutu totia yango na misala $1 naza ko senga bino yango bo pesa yango soko koti église otie mabunza te eza lokola culte na yo zali incomplet. Bo sala nyonso bo soutenir musalo naza ko sala pona ko garder indépendance. Tentation ya makambo mbongo ekoya ya makambo ebele mais ceux bo soutenir ko ça naza pe na besoin ya kokota na politique te botinda nga na politique na makasi te botinda nga na politique na makasi te bo salisa mosala pote toko ba ko sala ngone sika ketoko no miwelela na politique soki na koti na politique nazomona na kobeba makasi eloko nazobanga nde yango bino bo salisa ngai. Très bien. Alors mais tous les alliés ebele bato batuni, je vais vous lire quelques messages à bato batini. Merci à Trésor Kalafay pour le travail. Natangelo quelques messages et puis on répond à ma message one. Motomo batuni état de lié à Congo lelo selon yo zo jijango ndenge nini wana motuna libo so répondre ngomba ngopona tuna mi balé à message. Voilà, rapidement, état de lié na kolobeza catastrophique. Pourquoi? Parce que mon taux de croissance économique na biso eza ko kita toza na 1.9% na 2020 alors que na mars ou avril il y année passée toza na 4.4%. Bobo ça n'a pété que réserve ya change na biso ezali ya ko kita tozali na 978 millions point 35 alors que mbongo toza na ngolelo ezali mbongo eko ezopesa biso ka autonomie ya 3 semaines à pamba ça veut dire so tolingi ko importer biloko tozo sala les surtout na 3 semaines à pamba donc c'est déjà mauvais soko tali mbongo dollar et mati moi makambi belé ezali mais nyonso wana ezali coronavirus confinement et kokota na kati mais ezali mabe état de les mabe si le plan économique d'abord et puis tolingi ko étendre ngo te pona la politique na makambo mais si le plan économique les lois économiques za mabe yango na pe inflation ekoti yango na pe monnaie ezali ya kokita dollar eza presque 19 hein ezo matakaka ezo sala pas siming parce que mboka na biso ezali ko dépend na dollar. Alors très bien après ce question outil pas ya couple c'est pas comme une couple Chimanga na Rigini. Donc maman Chim c'est papa Chim c'est bakomi boy. Aujourd'hui nous sommes dans un état d'urgence. Presque tout le monde est allé monde mobimba et tout s'est arrêté. Alors sur le plan économique la RDC qui vit plus que la aide extérieure. Comment les lots RDC a s'en sortir après Covid-19 sur le plan économique? On a monté un couple. Balobaka boy.
on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ou bien la charité bien ordonnée commence par soi-même. Au moni, biso tozana chance munene ya koleka parce que mboka na biso nzamba apesa biso mabele. Apesa biso mai, apesa biso pezamba. C'est le moment d'ailleurs soko tozali mayele to banda kosalela biloko wana. Parce que politique ya mindele ezalaka. Soko bazo memela bino loso, bino bosala lisu loso te. C'est pourquoi vous voyez dans le marché, tozana plus il y a 10 qualité à l'os. Alors qu'à l'époque, tu as une l'os à Bumba, l'os à Ghana et l'ongrais aux États-Unis. Et l'os à Bumba, bana ko zangate. Alors, dans le moment où bango baza distrait na coronavirus ya bango, ce que nous devons faire, tolona. Et puis au lieu à ko bengi sa batomson na mbisi to bengi sa libanda na to mekasiko ko promouvoir la kezana mbisi, fleuve zana mbisi, ba fleuve zana mbisi. To tia politique oyo ko senga ke biloko na biso produisons et consommons local. Parce que même à l'extérieur, tant que le coronavirus est aussi, la confinement ici, la production ya bango ya libosse ko zala pona bango. Donc nous devons faire profiter na biso que biso na niveau unité de valeur. Toza déjà ba hectare toza nango to bandi déjà kolona. Parce que to yebi que peuple a kosenga biloko après confinement. Ndeko moko pe akomi awa Christian Tshishiku akomi la République démocratique du Congo ne produit presque rien pour sa propre consommation. Par exemple, comment va-t-elle s'en sortir au moment où chaque pays bazo se contenter kana ya bango? Abati Moussala lobby et puis on ne sent pas président Félix Tshisekedi proche de l'agriculture. Est-ce qu'il marche sur les traces ya ba économiste au baleka qui accès plus dans makambo etali ba minéré? Bon, ça c'est boyebi que je suis en République ezakamutu mon côté. Ngana za ko encourager ba Congolais ba kopesa ba idée na bango comme la mokonzi ya mboka. C'est comme ça que la République est ambolaka. Ce n'est pas une affaire des chefs de l'État. Makanisio tozana yango photo komisela yango. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je prends un exemple. Nazela qui était à ça là 1 mois na pouvoir ou 2 mois. Na sala qui projet moko kitoko. Nous avons travaillé là-dessus avec les défunts Monseigneur Autokoti Kabiso. Projet on ezali ki ya ko recueillir babiloko nyonso polaka na intérieur to kitisango na ba grand centre tout ça là ba centre de négoce pour que tout soit facilement to contrôler le prix. Malheureusement accélération ba makambo ba coronavirus ko koya ti nzamba ko benga ye to ko kisi projet wana te. Mais je suis sûr chef de l'État alanda kiango et j'apprends que il y a une campagne tindi basoda mituka basoda réquisitionner c'est déjà bien. Très bien, merci beaucoup. On va prendre l'IDPS et puis on termine I-class ndar aussi les sanasuka ndenge aussi saboto aussi sana I-class. Alors on va prendre en 1 minute dossier à UDPS parce que nous sommes arrivés à la fin. Yo zalaka membre UDPS nakala na habité soki olongwa. Ce qui est longwa, c'est bon. Ce qui est longwa, tu continuer aux IDPS. Mais situation où les IDPS actuellement, bien que la vérité comme il m'appelle malem, mais quand tu peux schéma moi ya réconcilier ba parti, mais moi désordre moi salami na likambo mandat spécial. Mon konzambo kakei a signé mandat moko et comme makambo ba esprit na yamba ki mettre Peter Kazadi aza moto akomaki mokanda wana a expliquer pas interpréter moli monini o etindaki akoma likambo wana. Désordre nyoso eleki cacophonie na parti à monene o ebunde la démocratie mais au sein d'ango to komona bato ba lingi démocratie te tolérance ezate de part et de l'autre au moni likambo boni oyebi ndeko tango yo ofungoli dossier wana makila etangi na motema nanga parce que etangaka mikolo nyonso to IDPS bozoka wana ezali instrument oyo epesi biso démocratie to bosana yango te biso toza ba lieutenant ba apôtre ya Etienne Tshisekedi on a été au fait pour na Congo azwa oyo aza. Je vais vous expliquer des choses oyo natikala kolobate. Après Sante City, puisque ngape nazaki na Sante City. D'abord Moussale Salé Marakuna, vous ne pouvez pas imaginer. Je me souviens mon kolomoko tozaki na réunion. To bengi na Genève pour na koyeba journée à Congo nani akoloba. On me dit qu'on a positionné des Rwandais baloba na place ba Congolais. Le président me dit qu'elle est à Genève. Na salaka aller-retour. Na ju avion na Butu, na longo na 20h, na komi na Genève, na komi pa na ngana ndakute, na kiti, na kei na siège, na lobeli pe Congo et sili na ju avion na 20h na zongi neko koma na ba 6h, na kei na Sante City. Olongo wana, moi j'ai été au contact de service il y a renseignement il y a minene, notamment la CIA, la DST, dans des conditions difficiles pour na kolobela Congo à travers l'IDPS.
Naza na renom ko munene, je peux pas donner de contenu. Oh nakenda, je pouvais même risquer ma vie pour na kolobela Congo, pour na kolobela IDPS. Maintenant, tout ce que nous avons fait, ba prise en charge biso tozwa pour na bakonzi. Ba yebi, oh nazolo ba bato ba yebi ngai, Michel Congo azali nani, comment j'ai organisé ba rencontre, comment j'ai organisé les choses. Nazolo bana bande ko na biso oyo lelo ba komi ba kuti IDPS place ezali, il ne doit pas faire ça. Il faut pas kamate loko wana ezali ko la plateforme, un instrument oyo epesi biso pouvoir lelo. Parce que les gens, histoire à IDPS peut-être bande ko nanga mususu ba yebite. Nous on serait au pouvoir depuis 2006. En 2006, l'Occident avait empêché Etienne Tshisekedi de postuler. Parce qu'il y a le baki que bazana makamuna mamba lingi basala na Kabila. Donc à cause ça parce que sokati mutu ya kolekana et ko chambouler makamunyo surtout. Il s'est passé des choses. Azalaki contraire à Gosala te. Il était contraint de ne pas faire Yazunga Kisima. Et je ne vous dis pas ce qui s'est passé après l'assassinat de Mouzé. Bayebisa qui est zonga yako kamata pouvoir. Il m'appelle, j'étais en Suisse pour me dire représentant, nous avons un dossier Yaka. Nabi, mais au PSA combien de temps? Non, j'ai donné 48 heures pour n'appeler sa réponse. Mais je n'irai pas parce que Babomi Moutougan Okonokota Nandako Anate. Mais quelqu'un d'autre à sa place, Kende. Mais il a dit non. Nous avons plusieurs occasions au Zanga qui nous a pouvoir. Donc, en 2001, après, en 2000, après l'assassinat à Yamouzé, malheureusement, paix à son âme, en 2006, et puis, en 2011, Nazana Bandeko Boyebi, en autant que na San City, on ne nous a pas donné ce qu'on voulait à l'époque parce que je ne suis plus dans l'IDPS, j'ai fait 25 ans. Lelo Nazali, président national d'unité de valeur, mais parti nanga euti na arbre généalogique ya IDPS. Donc ozo le kana kuna nazo bango. C'est pourquoi na lingina suki sa. C'est lui ça conseil. Na lobi bandeko bazali ko kamba IDPS, bayeba ke IDPS azali koko ya unité de valeur. Donc bobe bisa IDPS parce que IDPS azali un outil précieux pour na ba congolais. To outi nango musika nous avons pris des risques énormes. J'ai été, il faut na le bango, na laki na sécurité belge pour na kobongisa arrivé ya roi na cinquantenaire awa. Na ki na cellule ya crise. Je l'ai fait au nom de l'IDPS et pour mon pays. Vous voyez peu ba responsabilité. Ça dit pour le moment IDPS azo décevoir yo na ndenge ba osala makam. Non, nazo mona ke cacophonie zali. Basa ko yokana te, or il faut ba yokana. Très bien. C'est ce que Tshisekedi nous a toujours, Tshisekedi nous a toujours appris. Très bien, merci. Soko bazo yokana ba ko renforcer mon pays parce que les planches. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. La lobby est prévu. Ils allaient prévu pardon à l'aéroport et à Njili. J'allais oublier ça parce que tu as un rendez-vous important par rapport à ma nouvelle aéroport Babandai Bakotonga. Na lobby là qui a un mingi montant il y a 360 millions de dollars ils allaient débourser pour Batonga aéroport wana. Et le coût global, pardon, il y a 360 millions de dollars où Sengeli Batia Nanzela pour te batonga aéroport wana. Nakati aéroport wana Exim Bank Sengela Katia montant moko, c'est là information 304 millions et que le gouvernement retient 56 millions. Gouvernement à l'époque avec José Makila, ministre des Transports, déboussera déjà 20 millions. Mais il semble que Makambo évolue à qui Bambongo Mososo paie, Babakisi et Koiko Komana 40 millions selon les informations Tozanango. Alors nous avons pris langue avec quelques autorités de la place au Bazalina côté à RVA pour que lobby jeudi n'a qu'un solo là tant que nota la mbongo na biso ke na wapi est-ce que aéroport na batonga solo est-ce que bachabi bende to zakalukuta nani azwaka mbongo il fallait la tirer les choses au clair demain les rendez-vous étaient prévus à 13h mais lobby n'est là aucun répondre et pas à Zouzi donc et comme une difficulté pour na kende na sikawana Edmo Izuba Kozala ngala Kozala Yves Bouya Kozala donc toko senga la ba camarade journaliste belé bon relais information Bozalawana Jean-Marie Kassambaza président provincial Nani Kulutu Chilunde Kasong Yazali national j'aide bato nyonso yo ba ko sunga ba journaliste bazala tozana besoin na bino nyonso toke ne tapage te mais toyoka ba bengeli biso nini et loko ba reprocher biso lokola ngai ezaki na makambo ya émission o na salaka awa na ndeko chibalabala soki ezaka o wana tokende oyoka Edmo Izuba il semble que ba ko relayer ya zwaki vidéo na ngai o to salaka na ndeko chibalabala tango na otune mituna Edmo Izuba ya relaya ki tweet selon makambo ya moni na papier na ye ndeko Yves Bouya il me semble kalekaki na Canal Presse abrandisaki ba papier moko likambo wana nde baza kolandela ye donc tokende lobby mais journaliste azoka sali mbebe za na bisika bafunda ga ye toza na INPC
toza na CESAC et puis toza na GDP bako funda biso pamba te baza bato bako sala pe ke to bungisa mais INPC ndaza mama na biso et puis c'est ça kako tala ba disposition ni na kozwa pona kopesa biso mbano mais bake na biso na justice likambo za te za mboka to kenda kuna to kende ko samba lobi bobondela pona biso bozanga mission lobi te boza la place wana bozanga pe ko soutenir biso na losambo te surtout ko cha offrande na tombola maboko mi sekomi na suka to sala bomo mesano ndeko zelana nona zo ya na bakombo no pe mobimba ndeko Michel Okongo avocat international membre à IDPS ya kala bosole komi na suka vrai ou faux une année après tant que tali bila Félix Tshisekedi ozomona ngoza mitigé na bosolo ezali azo sala mais fois kata singana na FCC ça dit na baliro tozo kende soki Félix Tshisekedi atikala na ina bango na alliance na FCC na 2023 koza na difficulté ya ko convaincre population. Mais non, c'est prononcé pour 2023 parce que Azali na mandat il y a 5 ans. A typé dans 5 ans, mais 5 ans Azali a peuple la PC qui est à quoi sanction na FCCT. Chef de l'État a présenté un projet à budget et ça pour 10 ans. Et ça pour 50 ans. Et bien oui, mais mandat ba PC il y a 10 ans et 5 ans. A quoi présenté il y a 5 ans. Kabila l'air moka le bela qui jusqu'à 2030 mais azaté. Très bien. Donc Vital Kamerhe Kobimana et ce qui a bimi les 11. Au moment où il y a un dossier à maladie, il y a un dossier boutiqué sur le plan politique pour atténuer moi en plein aux populations d'Ambazo Pesanikamo. Nous avons confiance dans la justice parce que procédure les Hollandais là. Bah au bengi si ba journaliste et lobby, bah qui négociamba, bah respecter procédure vrai ou faux. Et si kawana na moni moi ba koko so mususu ali parce que ce que les mesures administratives, bozana ba organisation na bino belé il fallait bandakuna. Bon, pour bomi mutute. Très bien. Na bomi maka ingeza ndenge mususu. Peuple Hollande. Vrai ou faux, les lois, IDP c'est ça la cacophonie. Oui, cacophonie est entre les individus, mais base atikali c'est mobimba. Ni nous avons regretté la politique ya mboka momba ko banda lumumba te le leçon ko vendre lobby si c'était à refaire tali sika to bungi sezaki yango. Boyokani. Moto na moto alingia koma mokonzi. Donc yo longwa yazala wana. Ndesika bitumbe bandaka. So moto na moto alingi avanda nesika na ye toto sa mokonzi, toto sa bobalandi. Mise komi na suka ekendaki o Capernaum makutani na baye kolibaye bozalaki belé liboso ya bateve na bino Serge Kabongo mon ami personnel je te salue Christian Bosembe Christian Chichiku mbote na bino ndeko Fabien Pazolanda biso libanda il faut relever l'information ba ndeko Marc Tabu ba combattant nyonso bazolanda biso même awa na mboka na intérieur ya mboka boye ba kesango okenda kosamba lobby tokopesa bino compte rendu soki tozongi vendredi soki na zongi te bobanga te trésor kalafa ya kosala mosala bo continuer kolanda boso na politique na kozala na prison la Vital Kamerhe comme ça marita ka kosamba na kopesa bino compte rendu. Très bien, tokutani vendredi lobi na kozala te pour na continuer boso na politique à la même heure pour le même travail et le même plaisir. Bye bye. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.